je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, si je vous crois bien portant, anaza bien. Bandero babolingo, the game is back. Nalobi Tata Oyo, soki major Kaserekere, a obimisa ba secret d'état. Il y a Joseph Kabila. Ça fait pratiquement une semaine ou plus, hein, à donner du mieux volume. Depuis Tatana Azoloba Mamboya Azoloba wana. Bino boye bien ngoteke na réseaux sociaux ezalaka. Soki elo mo elobami. Sorti médiatiquement et salemi. Elo mo eleki. Oye beti ba kake. To gangi si batu. To pe ba supporter ba gangi il faut ba analyste ba ya. Bakolo matière ba rosala ba analyse na ba émission boye ba ngote ke réseaux sociaux tambola ndengwana. Tata na ya asali ba émission na ye. Batu mususu bazui ba sali ba émission na bandenge na bango. Ko ngai na ye na sala analyse ya mama mutata na lobaki nga na inventer l'auto bomo ro finga ngai. Bozo benga mutu lokuta na sens neti nene. Pendant que mutu alobi makambo mutu mususu. Ngana yo toyebi Denise bien comment elle fonctionne. Ngana toyebi ke Denise a muta monoko. Ngana toyebi ke Denise a muta makelela za muta mvuya. Bomituni motuna te pourquoi banda tata na lobi Denise a zo lobate. Soko tu muta sala ka ba émission na bazeme. Muta sala émission na porta opération. Muta sala émission na mbete hôpital, ana hôpital ma sala émission. Nzoto no eza malade eza bien taza faiblement sali émission. Siko mambo minene boye aolo belo otavandi nyebino mobo mona oteka normalité. Et puis vous venez m'insulter moi. Pour nga la sali neti nene. Denis abotana Kabila. Tata na lobiango. Ba preuve bimi. Mwana ye wana. Siko boya ko chasu tembe. Tope Denis a ko démentir que mwana na za mwana ete, tope mwana na za mwana Kabila te. Ngaiti. Nga na okisa on na sala émission bo finginga. Na lobi OK d'accord, na ngene roluka ba preuve. Na ngene roluka ba preuve. Na moni photo. Denis azolo ba ke non, relève na ye wana botala na message. Denis ana combien de bana pourquoi ka relève na ye wana? De na roya wana mama na litière na ko chitele wana. Botala lo nya Denis na mwana ana. Oka penza ke parallélisme ezate do mwana matata makila makasi mwana mwasi me tata makila makasi. Elobaka papa sundiata mobimba ya tatini ye. Botale longe ka ndenge tata na pesa ki wapi téléphone na ngamu susa tana zo pesa explication que mwana na so botali na forme elongi.
bande bota forme elongi ya mwana na tata na ye mobiba fallait pas pesa kuto Joséphine ba pesa komba mbanda do mbanda pesi mbanda ndoi c'est des copains bango nyonso na mère na mama oro mama izali mama rowo mama woro na mama rowo rakasi bapesi ekombo bapesi endoido seki complicité zena kati depuis kambanda pesa mbanda ndoi depuis kambanda pesa mbanda ndoi bosi boyoka ezalaka ou bien papa mtolobaki ke ne fala ta komba madame nandako oh siko bato baloba te na sens tango Denise ya kosala ba émission na ba komba bato awa akanga ba Lisette kabanga awa Denise ya mikolo nyonso elaka biso a Félix aboti na États-Unis Félix aboti na Canada Félix aboti na Mbujimai Félix aboti na Lubumbashi ba preuve ezala répété siko oya ye preuve munene kabambi ya preuve boye toloba te na sens ya on loba ke oyo sala ka ya on be ba sala yo ya la mama tiera Félix abotaki Félix achaki zemi Félix preuve ezala répété siko oya ye e mama na preuve ya motinde boto loba te bande bota mwana itoko félicitations ya Denise oh c'est Joseph Kabila c'est Joseph Kabila azana boso de moi si to bazana muchopo c'est ka boso azana matière oh mwana kitoko makasi boy bota la suki crépine tata mwasi na ye suki kaka lokola honorable Jeannette siko to lobate mwana zwe longi mobimba ya tata na ebota forme bilongi na bango ba bilongi wana ya bazowe tala suki mobimba tata mwasi na ye mobala suki ya tata mwasi ni ezaka mikuse bo to lobate pwani to lobate po ezaka Kabila noki mutu mwa lobi Kabila ça 18 ans de règne sans scandale. Ya bota te le rôle aventureux au msusu azawana ah bon. N'importe Kabila réseaux sociaux za yingi za lelo de. Non seulement ça. Ya no sarana atin, bozo sarana nde na Félix parce que ya za tolérant ya ndima soko moni que no yo loba buzoba etalika rayo eloba nango kamere batuni olinga ozana ba batuna kenini so linga Kabila to so bazana ba relation abi parce que c'est un homme de rigueur azamuto rigueur et pas azamuto ba principe te côté on a plein de photos féliciter muto roza ata bolinga kete mais ngana bongo so azana elo mo oyo ya mutu ya to apprécier charisme rigueur mais dictature te na mutema mabena ki ndoki te pour n'importe Kabila o bimisa ba dossier boy ba obomayo surtout so za na Congo 18 ans reine sans scandale lukuta Kabila bota na basebele Kabila bota na mwana ba Kardashian wana kutu Congo mbembe yebi yango ba Kardashian na biso ya Congo bobi ba Kardashian non Kabila bota na mwana bango wana kutu Congo mbembe yebi yango mwana za na États-Unis na mama na ye abota la bakar de chien qui ne sait pas siko 18 ans ya nini bozolo ba ya nini abota na Denise disocho abota sona mwasi mwa mungala batinde nga ba dossier naza ba photo bana misusu bana kitoko mama kila makasi ya tatango bana nyonso bazara lokola bana nyonso neti papa na bango ya attaché de presse pas ali Coco ya ex général ya mon général bana nyonso elongi ya tata na bango mais bana kitoko ba bogos na ba belle biche sikoyo débat nini asa mutu lola bato nyonso non ntama mo santo pero luara Kabila sans péché mo santo bon siko ba dossier bana yo bimande na ba photo oh le bar ya biso monstre ba preuve ezala répété ce ko o good ba preuve zo bima bolo banini bino bozo ofinga ngai boto elongia mwano mo bimba tata na eza kutu débattre maman na zo lo baté poani parce que yebi ke za mamba solo
Na lobby open de fona c'est la émission spéciale maman nangai Denis yo botana Joseph Kabila vraiment mais aux ambeyambea votre chance na vie donc papa moi na yo multimilliardaire chai et yo ya na ba réseaux sociaux ça makelele belé ozo senga ba peso ba mbongo sino to bimsa ba secret d'état. Ah mais ça ne va pas. Franchement, il y a un souci. Au sein de moi, un multimilliardaire dans Ndako. Papa Nae, Azala président de la République. Et mais mon kilo yo na habité hein. Et le baba kinona baba bazanga ba mayaka bazana ba kingo mayaka et open de fona c'est la vidéo mobimba. Fona c'est open émission pour na vana pendant depuis le bino réfléchir nazo méditer nazo analyser ngabi maman na bato ba chance na vie ba chance biso to luka na bonga la minute moke na chama yele na bonga de Denis Biloko yo sala kana ba réseaux sociaux za na mona ya ex président ndako na faut luka délivrance ya moi c'est cha oh God have mercy. Na lobby bino boya ko finga nga mwana Denis yona botana Joseph Kabila po bona olu tuna ba preuve yango na mwana kitoko. Suko botana Kabila saini. Esaini. Na mona batum so Kabila kele ga Denis ana nyabute. Denis a moi cité. Ala moi c'est ana diabu. Le rôle moi signonso. Mobala se retrouve le rôle moi dépend na moi signonso. Suko finga Denis pourquoi? Bon, amis, certainement vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Na ça la analyse ya mwana na biso et jeune fille na biso Olive Lembe Kabila. Mwana mama di Sochwa et abotana former president en français balobani ex-président. Mutuma bisango mama baloba ex-président te baloba so elo ni na wana. Ah donc l'essentiel va comprendre. Et Kabila, je crois que c'est le président le plus riche il y a monde. Bah oui, né Toyoka Wasam. 18 ans, il a 17 ans pour faire 18 ans reine. Multimilliardaire. Ah bah société en ndenge. Donc yenga zana. Ata lelo lo biakanga maboko bana ne bakanga maboko bande ko ne bakanga maboko bakoko bana basali lote mbongo esila te sikoyo disochwa abotana Joseph Kabila na habité na libo réaliser loko na sona ko lo basali ya ko lo bezali disochwa abotana Joseph Kabila donc moi na disochwa papa na ya multimilliardaire c'est ça. Ce qu'on a imaginé des choses sur les réseaux sociaux. Non. Il y a moi aussi. Il faut le voir délivrance. Il faut le voir délivrance parce que au moins, il y a 2 ans, il faut bonga avant Fachi, avant Maman Denise. À comme on carré minier, tout bas carré minier. Yo fallo ça déjà na carré minier. Yo Denise fallo ça déjà multimillionnaire. Avant Fatia soit bokonzi yo falo za Fatia zuna bokonzi te Denis a simina $1 million te mais yo sio ça multimillionnaire Denis di Sochwa na profiter na pesa conseil na mtu nyonso okuta na vidéo komoni vie ezali kobonga na vie pardon kobonga na vie mususu eza neti blague nzamba mystique nzamba za na formule te nzamba za na poche ya mutu te mutu mwa maîtriser nzambe te Bible bi il fait grâce à qui il veut ok. Bata molimo bayebi ke na monda milimo hasard ezalaka te
Et hasard est à la raté. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Au coup, tu as beaucoup mon avis. Soit visionnaire. Soit muto timba. Soit muto chama. Ou muto amayele. Ubongi. Ni de bako aboye. Denis de Sochabotin Joseph Kabila. Mais dans la vie d'ici sur les réseaux sociaux, je regrette. Je regrette. Oba kino baloba bazana mayaka. Bazanga kingo. Bazana mayaka. Na kutani baku ya neti Denis de Sochabotin. Na évité mamsusu tala moni vie mamioso za ba calculité na bi ke ba yume belena ba commentaire ba n'importe quoi parce que vous comprendre l'autre parce que vous comprendre l'autre vie eza obato bele ba kansarate omoni Abraham na Bible azala fort riche boy ba zo bozuana nini angina na shida angina na shida ezaki circonstance mo nzamba créer ki tala muto avanda ntina ndako baboti tina 75 avanda ndako baboti mwana te differente ntabate eloko a dépendant na tata na ba ntina 75 papa mbo la lisa ki alisa la na mwasi nzamba yebise bima ndako tata no bima komemelo kote bima azo mwasi ba bima maboko pamba maboko bolo bitelengano bisika nzamba lakaki amona kaki no place on bukauki na beta na tour na Égypte nzamba créer circonstance bien que nzambe abano mone kuna te ma créer circonstance aba manginda konginda wana bomengo zwana chama ile tanga chima ile ya mtu sala comme fort riche bana na iba ba bénéficier na bozuana ainsi de suite tala nzamba mystique nzamba na formalité bato bete ba comprendre mambo yana banzela musu nzamba lekisaka biso na vie et eza terminus na yote malekisi yoka wana pona nzela wana ozwa vie mais bato bele ba hypothéka ba chance bato bele ba sakana ba chance a minimiser azion na bandenge mobe surtout bato ba sambela mingi bo ba intercesseur na ba chrétien ya mbio ba mona milimo mabe partout wana ba démon oyo tentation oyo satana nzo des chances à vie oleki ok donc soit profiter là malheureusement pas chance bon peso raté après simbi moto tout late trop tard bato belle bakutana ba opportunité na vie malheureusement ba ba saisir en côté vie ba gagner on ba circonstance ba mamsusu eza opportunité okutani nango soza mayele soza clairvoyant otimbeli simbi chance otio mayele mambo sili je fungani mais bele balekisa ngo bamona milimo mabe iyo komaka te tala nzamba yaka na forme oyo ozozela te badisciple na mai bazokufa baleli yesu est omniscient à comprendre que danger eza kuna nake sauver bango bon bandozela yesu abima so na bandenge nini pa yesu banyotambola na mai babelela fantome ndoki nde babiloko yo sala yo kufa ozoluka secours moto azo obikisa ozobele ndoki obele fantôme bino bozonwa ete nga na ye na bikisa bino bobelanga ndoki nde bato bele na vie toyeba penyele mpona maikala mbaye ata maika aza mabe ata aza na mamu na yo tosepelaka nango te to tosepela te
mais to wanga nango te il a un nom ende sala ke to eba Peniel to lingaka ye to apprécier ke bandeko Peniel la sala cagnotte akene ko visiter bana na este na moins d'un mois moi sona kangisa so prix de $27,000. Vous croyez que c'est donné à tout le monde? Peniel la tanga bana ko yenga na denile ça quand a ko bimisa ba secret détail ina réseaux sociaux batni so ba ko apprécier bien que ça na bato bana ko lingete azala ba idée na so ifunisa ki shop so ki maison na Congo so ya koteka so ba gain so ba nini ba encourager ye Peniel sala on to cho maboko mais mama nga bazanga kingo bazana mayaka so nga za moi shwana nga so na za Peniel ndena omana mbongo ebele na mailo na za nango ndena omana mbongo ebele ana ngolu na nzela Mike mokile ebi pe bat balingai elle peut se faire de l'argent il suffit qu'à utiliser bongo mais na oka pasi surtout la période bano souffrir wano Peniel à la place au vendre te Peniel vend pas maman bango et que zongi bref ils aura les solo na oleka na ngala timbi sara mutu mo tala osambeli trop nzamba créer l'opportunité opportunité 3 fois déjà yango olekisi yango ozobenga o milimo abe ozobenga o ba demo etalio tala mutu lola Denis papa moi ne multimilliardaire mais Denis mbeyambe na poto ansambe mokilo tala bato baza na habité sono bala munoni ne je crois bato pesa mena bon comprendre butimbi partager vidéo nga bo kanga kate na olimo alola ngana na hotel no bozo finga ngai bozela. Je viens de vérifier, hein? C'est confirmé. C'est confirmé. Je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. En tout cas, je viens de vérifier, hein? C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.